Bino babi ke muku na viola mwana mobali nanga. Babi ke muku na azona mwana mobali nanga mwana kutu na époque mwana azaka na 14 ans. Muku na zoye. Pe mobali nanga azaki na bana ne musu abota na mwasi na mususu. Babi ke muku na zoye. Tango bana wana baloba ke no menacer ba funde pa molia. Apesa bango mbongo ko baloba te. Killing ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Bino babi ke muku na viola mwana mobali nanga. Babi ke muku na azona mwana mobali nanga mwana kutu na époque mwana azaka na 14 ans. Muku na zoye. Pe mobali nanga azaki na bana ne musu abota na mwasi na mususu. Babi ke muku na zoye. Tango bana wana baloba ke no menacer ba funde pa molia. Apesa bango mbongo ko baloba te. Ata bile bolobaka ata bile bofinga mwana moninga wana ata so boche yanga na mabe mais bondima ke mobali nanga préféra kufa na secret ya muku na boya koloba mais tango mobali nanga ke ba kundiye muku na préféra zo mwana mobali nanga komisa ye mwasi na ye mwana ya 14 ans na kotanga kombo na yete parce que aza mwasi déjà sabali aza ipana na mobali na ye a préféra zo mwana wana mais moninga kufa ki na secret na ye aboyi koloba ya libala ya muku na mwasi na Afrique du Sud ninge kufaka. Oja mwasi na zana ndako zalaka mwasi ya mundele moko na boulevard. Babota na mundele wana bana mibale. Mwasi wana akomina zemi. Balongola bazemi mingi na mukuna. Mwasi desida lobi oyo zemi chaque fois na kwa kolongola te na kobota. Mwasi abandi buzoba. Mwasi bazola kienda kuna ma campagne. Oja bando vanda ma campagne. Ndemu kuna yako sala nyonso azi mwasi na ina bana tindi bango na Afrique du Sud. Ezalaki place yake a dégager ye, pa luka eloko nini ya kokosela ye pour que azongisa ona ndako. Oya komaki na zemi. Bozo yoka. Muku na mwasi wana bazalaka na mwana wana ya munyede bomona kawana ya asa koli wana. Azala mwana ya muku no, babota kinaye avant babala na libanda. Jikuta watini mwasi na Afrique du Sud, baye ko lukelo kwa kosala. Muku na proposer mobali nanga. Abi seigneur bimisa prophétie. Ono bake mwasi wana abimaka na professeur na ye. Bazu professeur wana bafuti ye mbongo. Bakosi ke abanda ko lakisa ye ba cours ya anglais. Mwasi pa yebi ke bazo lakisa ye ba cours ya anglais. Mais professeur ayaki na ye mission ya mukuna na ke sona me repose mpena mobali nanga. Pour que basimbisa mwasi na ye touche bakosa ke asali ekobo pour que azo oja cha oja na ndako. Abala oja. Ndio moneki plan na bango esimbi. Ndeya yebisi mobali na ngake yo bimisa prophétie en plein air. Mobali la siko azalaki chef na ye, azaki na droit ko yoka chef na ye. Muko na azalaki chef ya mobali na nga. Azaki na droit ko yoka ye. Abimisa le professeur bimisa bisa batuke mwasi wana asala te ko boy. Ai bisa batu église bombele mais comme nga nazalaki na tête na yebi vérité. Na tikala na nga bien na kanga munoko. Muko na sengi mobali na nga ya sala yango abimisa prophétie. Yeba ko boya, ya chef na ye. Abimisi prophétie. Bato aseka so boza batemo boyi bakamonazo bakeza ya solo. Abimisa professeur en plein air na église. Ezaki plan esalamaki nga na yebi plan wana parce que mobali na nga abandaki obombela nga elo côté na yebaki makamono stundenge elekaka. Nde basala muziki na bango bongo. O bila bakoma benga lesusu ezanda kwa nzambe eza église wana. Eza muziki ya mobali na nga basala kana mukuna. Botika distraction. Parce que pression à moi c'est libanda elekaki. Pour le baki trop c'est trop a commis bimisa. C'est pour cela que mukuna bangi basali plan na bango wana bazu oja ale bazu ya fixi ndo muni ya gozo oja bakitsa oja bota mwana. Na tula kabilo ke botala mukuna age babala na kina oja na mwana mobali ya munyene wana azana age ni bino batu bolinga vérité te parce que baka mususu na boya kana ko loba na ngango tango ndimi mutu a préféré bisi mutu ke na préféré na kufa na secret na yo andi mayebisa vérité ke na préféré na kufa na secret na yo na koloba yango te mais ceux qui oyebi liwana nga okotikala te oyebi kazalaki fidèle ndenge donc mobali nanga azalaki fidèle omoni mobali nanga no ata oyo koyebisa ke omoni même so azalaki azana bomoi nayebisa ke basalanga makambo wana epa Balthazar alinga ndima te alinga préféré omoni ye so batie ye ngai batie ki mobali nanga ngai da mukuna a préféré mukuna azalaka fidèle epa mukuna lokola mobali nanga te
muku na aloba na ngake tango mobali na nga azalaki na bomoi alingaki nga lokola liwa azalaki liboma na nga il fallait découvrir kati na nga pourquoi mobali alingaki nga bongo c'est pour cela nde omoni asalaki nga makambo wana. Epesi pasi epesi mawa ata tolobi ndenge tolingi ata todangi ndenge tolingi bakokanga ye te pamba te aza protégé na mboka wana atambolaka bani na munduki badenosa ye ndenge banyokolaka bato batonga bandako ya minene beglise na bango basala bachambre na kati ndenge tibiecho asalaka mpona kobebisa baseur kodétruire baseur baeglise wana eza ya nzambe te bokabwana na bango surtout na poto awa mingi eza yango baasbel eza baasbel leta ayebi ke eza asbel mais bango bakomisa yango église eza déjà mensonge mais bokabwana na bango. Église, ce n'est pas un bâtiment. Église, c'est un peuple mis à part. Jésus-Christ viendra chercher son église. Ça veut dire qu'il viendra chercher son peuple. Bien, mais kabwa na batoyo. Zalende mona nzambe. Yunde zala mona nzambe. Tika kokoda na babu nzambe. Eza ba kop na bango. Réveille-toi, toi qui dors encore. Bien, mais na monite bonde là. Yambe de te passe la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Na pamboli kombo na yo. Na komisi kombo na yo. Ndenge zo télémiseption papa. Fungola bano ya yo bakangi bango en otage bakomi d'esclave papa misusu banda ba pasteur wana balia bango bambungu babimana bango bakosaka bango papa bakomisa bango lokola bana bitendi misusu bakama ya muzika mokili kolandaka ba misia mokili kolobelaka bango kobunda même pona bango bakoma ba esclave papa misusu bakanga na ba politicien kolobela bango ata politicien yibi mbongo ata politicien bebisi ne mboka meya koba ne fana kwiti po baza ekolo moko tamso poza muninga na ye epesi passe epesi mawa papa yango ezotinda biso mpona bano ya yo bato yesu akufela papa bazwa mayele papa bakabwana na bato papa bakanga makaka na yo mpo baprotege vi na bango nzambe mpo ainsi mpo bakota bokonzi ya likolo papa natiki message na maboko na yo yaka koteya bano ya yo mpe kokweyisa banguna na biso que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Oh bien aimé Hosanna adresse bien alors pembe na pembe vérité de very révélation de rêve uniquement pona bato yesu akufela soki so akufela yo te okokanga na église bâtiment wana ata bakosi yo ata batioli yo ata balie mbongo ozomona mo normal pamba te yesu akufela yo te oza na connaissance te ya vérité ya parole de Dieu oza na Saint-Esprit te ya kolandaka bato yo okosuka na lifelo yesu alobaki conducteur aveugle ozokumba baaveugle bokosuka na libulu ça veut dire bokosuka na lifelo alors sépare-toi na bato yo poko tozosépare na bango te c'est koza na Saint Esprit. Bien aimé, laisse-moi te dire, Hosanna adresse bien. Bien aimé, Hosanna bala ba Yesu. Simplement c'est quoi? C'est le créateur de toutes choses, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le trois fonds. Alléluia. Le Dieu fait homme. Il envoie ton frère pour te faire le bongo. Osala iumati. Alléluia. Osala bébé spiritualité. Osala handicapé spiritualité. Osala véritable enfant de Dieu. Pour comprendre la vérité de la parole de Dieu. Bien aimé, tiki de nzamba. Pas besoin de résoudre les bas. Bien voilà epesi passe epesi mawa bien histoire ya maman oyo eza na YouTube soko luki yango okomona yango okoka makambo ebele alobi epesi passe epesi mawa bien bakangama na l'église bâtiment surtout ba mama est-ce que bibi pourquoi ba mama botondaka kuna na l'église ba mama boluki ebele mpona nini ba mama bobi pourquoi pamba te bozala na motema mawa bango baprofitaka na motema wana alléluia baprofitaka nango parce que bana basi bazalaka facile à manipuler yango komona mutu azana basi mibale basi misato basi mini et puis akosaka bino na bolinga kaye parce que moi ça na motema mawa aza facile à manipuler yango sœur na malamuka kozala yumate alléluia kozala yumate zala mwana nzambe ya solo kokangana ba faux serviteur de Dieu te ngoko kofa eloko komona lola eza sainteté vina yo menaki na mokili voilà eloko pe mona lifelo eza vina yo menaki na mokili eza ba pasteur te bazo kosa yo nde pe ba ko protéger fino sœur na ngai na pe frère na ngai boka bonana bato bazana ba ya nzambe te na kotanga verset beaucoup bien dans le Seigneur et je prends mes lunettes pour n'attendre malamu alléluia bien aimé il faut n'attendre malamu il faut oka bonana bato ils ne sont pas de Dieu bien aimé dans le Seigneur je vais écheter mes lunettes alléluia bien aimé je vais écheter mes lunettes pour n'attendre malamu alléluia bien aimé pour ceux qui n'attendent mabe tango ko kufa papa tino papa na tireka na bango ko pesa badim ko tele l'église wana pour faire ça tanga mabe bien aimé j'ai mes lunettes j'aime quelle grâce bien aimé dans 2 Timothée chapitre 3
Donc on a versets 5 à 7. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Na lingala balobi boui, bamila kisaka, lokola bazali ya nzambe, mais bazata na nguya na ye mokote, alléluia. Bandi mrape nguya ya nzambe te, pour bango bazali na nguya ya Satan, alléluia. Tout ce qu'on est versé na biso, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Yoka le banza bezoloba. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bokabwana na batuana. Vous allez mon sika na bango. Bien-aimé le Seigneur. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et captivent des faibles femmes. Voilà. Au moment où il l'église na bango. Il captive des faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Au moment où basi bingi batona na l'église wana basi ya problème, basi ya masumu, voilà. Yango batona na l'église wana pour nzamba limbisa masumu na yo. Bazo kosa yo. Dès qu'on a reçu la Yesu na bomo na yo, Yesu alimbisi masumu na yo, eza spirituel, Yesu tambola na nouveauté de vie. Bokabana na batuana, yo ka verset au malamu. Il captive des faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Au moment où on peut belé, à tel pays bango, bakoma na vérité te. Yekaka dim, pasteur nabiso, boy na boy, mais véritable parole, ba maman wana bazana ngote. Pourquoi? Pour mingi pe ba maman wana batangi penzate, alléluia. Yango bakamba na l'église wana, bakoma ba esclave na l'église wana, baza ko kosa bango na parole ya lukuta, mutake ko tanga Yesu, asali théologie, mais Yesu te mta bengi yake ko yekola Yesu ko yekola pour asala corp na ye, mais bino bozo landa muta bongo bokabona na bango, ils ne sont pas de Dieu. Bazo memba bino na li felo. Ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché. Voilà un enfant de Dieu. Muto Yesu akufela. Yesu ne kusa le baki, tout est accompli. Yesu akokisa nyonso, bien aimé le Seigneur. Oza muto Yesu akufela. Yesu azo ne kumba na biso nyonso. Azwa masumu na biso nyonso. Azwa loi ya Moïse nyonso. Yo eloko azo senga na yo, tambola en nouveauté de vie. Yo que le gars, dans 2 Corinthiens chapitre 5, maintenant on a verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, ce que vous avez Yesu, au comme mon père sika, c'est spirituel. Bien-aimé, nous avons l'ongole makambuno swakala. Voilà, au comme mon père sika, c'est que tambola na nouveauté de vie. Ba kosa yote, au lien ba parents, au patati patata, au zonga boye, au sambongo ya boye, baza ko kosa yo. Nzambe si azwa mikumba nyonso, soko yambie kaka na bomo na yo, soko se décider, bien-aimé, au tiki mokili, au kangami na nzambe, bien-aimé nzambe limbisi masumu na yo. Alobi boye, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voilà, nous t'avons Yesu, asa na pouvoir, yako benga na satana, yako détruire salamabe, mais bako longa yote. Voilà, mais bazo kosa yo benebe, mutona na lola ko zalate, bazabana na satana, bazo kosa bino, basali ba magablo na bango, eza kop na bango, Yesu beta bango chikote na temple, yango la nouvelle alliance temple, ezali bâtiment temple ezali nzoto na yo. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bazako koso ko la mona bitendi bo pona nini. Réveille-toi toi qui dors encore. Yokana nzembo peut-être écoutez ya yo au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 12 verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Nous pleurons notre fille Océane. Ekotangozana na bomoi Lukaouye bansambeo Olobi soki liwa eye Okutana na masia Mingi bakozanga lole Pona loyenge la nouvelle alliance temple ezali bâtiment temple ezali nzoto na yo. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bazako koso ko la mona bitendi bo pona nini. Réveille-toi toi qui dors encore. Yokana nzembo peut-être écoutez ya yo au nom de Jésus-Christ.
Soki elenge à Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains.